Desho Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Bonjour, bonsoir Balandi soit des shows Denar TV. Merci Naba au Balandi des shows Denar TV. Ce que n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au la réalité. Tu es na sujet moko et ko pesa mawa pe ko kamwa. Mbongo na yo moko e bomisio. Pourquoi na lobi bongo zala branché to leki na détail. Papa na biso abenga na des shows Denar TV. Papa aza kolela lobi des shows zwa problème nanga lobelango bandeko bayoka nini ekomelanga na mboka France. Akomaki na poto, akomaki na France. Akitaki na ville moko tokotanga kombote. Tango akiti na ville wana abwaki ngunda. Ngunda esimbaki te stadi masolo ekufaki. Achanzaki ville po abandela masolo. Alongwe na ville azalaki po masolo ekufaki. Ake na ville mususu. Ville oyo akendaki kosenga place tope adresse na église oyo bandai ko sambela parce que c'est église na ye akendaki na ville wana église na ye ezali ayebanaki pena évangéliste moko na kati ya église wana asengaki bango bayambaki frère wana na kati ya église bapesaki ye adresse domiciliation bandeko France bayebi ndeko bandelaki masolo na ye na adresse ya église wana masolo na ye eyaki kosimba. Mais et comment il peut renouveler Mukanda, bah il qui est au Roki qu'on a une adresse à église comme association parce que plupart il y a des églises en France ils ont enregistré comme les associations. Bah il qui est na préfecture au qui qu'on renouveler Mukanda te na adresse et association. Il faut aussi l'effort aux na adresse na yomoko pour te renouveler Mukanda. Bref, frère ayebana ki na leka évangéliste. Il y a église eska bayamba ki a solo na leka évangéliste talanga na na problème il faut na renouveler mukanda mais basengi adresse leka évangéliste apesi frère adresse naye asale la po a renouveler mukanda na préfecture mais chose grave ba congolais toujours tozana ba problème na tia biso po soki na longoli communauté na komi rwandais te po kalaming te ba obenga nga rwandais. Juste rire. C'est-à-dire biso ba congolais nanga ndenge na vandi awa biso ba congolais tolinka ko se faire souffrir entre nous congolais abomaka congolais c'est ça le mal. Les évangélistes a payé adresse naé à salela pour ba renouveler mukanda condition les évangélistes a payé ezanine chaque mois ce qui facture ya courant eye ya futaka courant ya pona nini kozala na mutema ya makasi boy. Ndekwa zuna nu papier ya malade, oyebi papier ya malade ezara na ona ba intérêt te, ezara na ba ressources te, na ba difficulté wana nyonso. Juste kaka po asalela adresse na yo po kaka courrier eyaka. Po ba mona kaka frère azana adresse, ndekwa azana adresse ba renouveler papier. Condition le ka évangéliste apesi papa lobi nazainga monter des shows. Tozaina ndeko mususu ya mwasi na kutaki epa asalela ka adresse ndeko wana ya le ka évangéliste. Soki courant eye apesi ya futaka courant kaka po azosa l'adresse na ye. Soki ya mai eye apesi ndeko mwasi ya futa mai. Ainsi de suite moko okopese ya mai, moko okopese ya courant. Na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre lo na zoloba. Question ezanine. Na poto batuming ba na problème ya adresse. Muto oki ko senga yo adresse na ye juste po azola ka ba courrier. Et faciliter ye na préfecture baye barandeni ba kotindele ba courrier na yeto et faciliter na préfecture aleka na ba démarche mususu yaya ndeko no congolais oko salisa yete oki ko salisa yete po kaka papier na ye eyaka na ndaku na yo ayaka kozwa okomi ko pesa yaya ndeko condition afutela ka yo courant o saleli courant ndengo lingeli na fin du mois o pesi papier wana ya futa courant po kaka ye ko senga yo adresse. Ayo kosenga adresse pour vendre te pour bandeko pe bakoza Kinshasa Angola bakoto musu bako comprendre lisolo te voilà pourquoi na fungoli parenthèse pour na expliquer mutu nyo so comprendre koto bandeko ba na Kinshasa baza quelque part bako comprendre te
adresse na ndenge, c'est-à-dire ce n'est pas que ayaka ko vanda pa na ye to avanda pa na ye quelque chose ezaka po lettre eyaka na ndako ya leki ya évangéliste ba lettre na ye bandako ya ona ba considérer que aza na adresse moko fixe pour ba renouveler papier na ye. Maintenant kolondako leki ya évangéliste apesi condition il faut ya bandu futela ka ye courant. Tozana mitema mabe moko ya po mutu kaka sale l'adresse na yo il faut bandu futelo courant. Faut bando futelo mai. Moi bilo msunga na zo yoka na zo ndi matin. Bilo msunga na yoka na on ndi matin. Ponga na sunga yo ba lettre no eyaka na adresse nanga yo il faut futelanga courant. Ou bien yo il faut futelanga mai. Mais ya to bongisa to longola ki mutema mabe eza na communauté. Eza na batu mingi ba osala makambo na zo yoko. Eza na bate bele ba osala biloko nde na lo babo eza vrai. Eza vrai batu mingi ba na ba problème ya ba courrier, ba na problème ba adresse. Mais on kendo senga mutu adresse kaka po lettre kaka ya yoka condition. Condition ya suka. Papa lobi ndeko ya évangéliste abande ko foutse courant asali plus ou moins 4 mois na adresse na ye po ba papier na ye yaka na adresse ne 4 mois a foutela ka ndeko évangéliste courant. Ndeko moi si musupa ndo sa la adresse ya nani ya leki évangéliste ye pa foutara mai. Mo so a fouti o mai mo a fouti o courant zo balancer ba on karabo mo fouti courant mo mai pona nini kozana mutema makasi ya boye. Pourquoi olinga ko faire souffrir bandeko na yo oyo bazana on akata souffrance yeba mutu soka sali dossier malade bazaka na ba aide bazana souffrance mais papa zo débrouiller mbongwa pasi afutela mutu azaka de na mukanda courant na mai mais sali mawa pasi na sone na kangi parenthèse na ngene expliquer bongo po ndeko moko quelque part à comprendre sens nini batu basenga ba adresse wana po batu nyonso bayibi makambo te. Bref, papa bandai ko futa courant ou soit mai pendant 4 mois pour na ko senga kaka adresse yanda kwa mutu pour ba renouveler papier na préfecture. Papa lobi de chaud chance ya ki pe ko sala na ko bunda na ba démarche nanga après plus de 4 mois na ko zwa foyer ya ba jeune travailleur. Papa qui na foyer ba jeune travailleur alongwe na adresse ya ndeko wana oya bandai ko futse courant na mai. Papa lobi de chaud loko atoyebana ki déjà ndeko wana akomaki na ba problème ayeko defanga mbongo ayeko defa papa na biso 200 €. Yango moni ki mutema mabe okobonga te so oza mutema mabe okozwa te yo kasi batu musu bakasa lokwa yo zwa mukanda omona batutu pamba okoma omona ba mususu bazanga valeur nzokerer ezana batebele ba na mikanda na poto ba osa na ngwelo te bazo trengale na poto bazo tourner. Vrai, ya ngano yebso vrai, za mambo solo o nazo yebisa yo. Aye ko defande ko mobali 200 €. Ya bande ko futa mninga courant na mai. Juste pour ça ela ki adresse na ye. Courant na mai ya futa ki. Si mamikolo aye ko defa 200 € pa papa kolo lisolo. Abi defsanga 200 € na ba problème, na besoin ya mbongo. Papa abi bon, de choses to yebana ki déjà na salela ki adresse na ye, na zui 200 € na pesi. Aye ko defa 200 € le 20, tout ça par exemple le 20. Papa lobi na def sur 200 €, mais ambongo na oza nango posa mois prochain avant le 15 pour na futandako. Habité problème ezate titoko ma le 10 déjà, ngamo na robengo na ozong selo 200 € sans intérêt. Azui 200 € à pesier. Papa lobi des choses eza bambongo na bombaki pour na économiser na futandako na sala ba démarche à mwana auta Kinshasa aya. Na pesier 200 €. Moi nanga mwasi pe aye koya. Moi nanga mwasi aye to koma ko vanda na ye na foyer ya ba jeune travailleur. Nga pe na foyer esika na zalaki ba koma ko menansenga na za na foyer zalaka chambre na douche nango na esika ko lamba tout consort. Papa lobi na foyer ba koma ko menanse ba placer mwana nanga ça veut dire ba botola ye mwana. Po okoki ko vanda na mwana te na pièce moko. Tant que problème na France abo yebi yango likambo bana basi na bana mibali ba parents na bana rigueur ezalaka kote wana ezana plus de parents ba viola bana bango basi bo yebi na foyer ba koma ko menancer okoki ko vanda boete na mwana no ya mwasi oyo aza déjà na 11 ans soit zwanda côté mususu en 2 chambres ou soit tozui mwana toke ko placer ye papa zalaki menancer ye pas na besoin ba mbongo 200 € apesaki ndeko oyo problème ebandi nde awa ndeko zongisa 200 € ba problème ebandi
Zong sa 200 euros na kopesa yo ba contre-temps et comme ya bengi na téléphone kangi téléphone o bengi na téléphone o zo déranger nga ndeko ye kolanda ye côté avanda kuna na ndako na ina adresse abi mais mon frère bon na isa ki on a nango besoin avant les 15 mais ah coûte les 15 et les cas mais jusque là au link zong c'est la ngambongo te quel est le problème alobi boena na mbongo te zwa veste nanga simba papa lobi de show asimbisinga veste na e veste wana eza même pas na valeur ya 200 euros ayebisi nga na posa ozwelo ko note soki yo kopesa nga mbongo lobaka ko kopesa mais na posa opesa nge loko te na kanga ngondo kwa nyeti na kangio na nyongo non et puis veste opesa nga eza même pas na valeur ya 200 à quoi sert na simba veste habité simba nga na bi pourquoi na simbisio po oza la siré que na opesa mbongo na ndenge na lobi bref papa zu veste wana a garder. Quand nenge papa garda ki veste akomi ko tindela iba maloba pa bat ko kendo solaka na bato mugo na ko kute na veste nanga na ko chaye mbeli congolais yaya mbongo muningo zwaki okomi ko kendo lobo chaye mbeli veste oyo pesi ya simba ya senga ki o veste te ayaki pe ko kanga yo veste te yondo zu veste obi simba par confiance simba na sima miko na opesa yo. Bref, eko koma na ta moko abengi sus papa mbongo yaya nga pe na ba problème awa mwana nga mwasi aye ba difficulté komi ebele il faut na zo ndako ba mambo ebele bazo menacer ngai papa ezaki na journée mususu abengi kolo veste mutaya ko zo adesa wa lobi yaka na ndako oya ozo mbongo papa na biso tango ake na ndako ya muto po akendo zo mbongo abi de show afungoli porte na ye na moni muta afungoli porte atelemi liboko na ye moko ezali na sima nzoka na liboko moko abomba ina sima zaki na mbeli tant papa akoti akangika a porte abiyo ozotungisanga trop lelo na obomao babandi bitumba incompréhension babandi bitumba tata oya defaki 200 euros ya bato tata oya futsaki muninga mbongo juste pour l'adresse kaka pona adresse abandi bitumba na kolombongo 200 euros babandi ko bunda na ndako papa ona zumbeli ya kati ya kota lito ya chubi kande ba obunda tanki mobali ya barembeli tsa abi de chou kati na lito yao makila ebandi ko sopana a chubi ya mibale tswa ezui na elongi alobi de chou makila e sopani na ebaki sute na kwei na se force sili na kwei na zoka eka ndinga lobi na ko boma olelo na ebisaki yo zo saka nanga ozo tungisanga ozoloba lobebele likolo ya mbongo. Alors bi de choses na comprena ete molimo nzambe kaka ezuye aye ko fungola porte tango oloba bi de choses na omona eme makasi ya kimobali esili na kwei nazomona kaka makila ndenge ezosopana nga na elongi na kwei na se force eza lisusu te nazoka eka ne azoloba ke na koboma yo na omona mutu me moyen na telema eza te papa na mona ki penda ke non papa na biso abi na mona ki penda liwa na nga na misu ndenge toyokaka ke liwa yango bato babeta alisangwa liwa nga pe na mona ki oya nga na misu mbeli na lito iswa makila mbeli na elongi ka aye kokweya makile sopani na elongi akweya bi de show force sili na oyeba eso elo te na omona ka mutu ndenga oloba me moyena ningana ezate na minute wana molimo nzambe abi de show na ebite so molimo nzambe ka ekambaki ye mo afungoli porte abi ale bima na bendani na ba makila nanga na bimi baye ko benga police aye basali constant batali nyonso ndenge lekaki batuni bango ba question problème eke na la police selon la police abi problème na bino leki munene tozo tinda bino na tribunal baye ko tinda dossier na tribunal tant batindi bango na tribunal ezwaka moi temps ya ko sala étude à dossier ti baya ko benga bino papa lobi ezwaki plus ou moins 4 mois na 4 mois na papa oyo mutachuba kimbeli mutu azwa kimbonga batu ya nyongo akomi ko benga papa bayokana asenga ye pardon azongisela mbongo ne papa lobi pona mbongo wana naza suna posa na ngote tikala na ngukaka ndenge oyo salingo chubinga mbeli eza pe na problème tenga na sina limbisio parce que 4 mois déjà ezaki ebele papa bosani atiki ayebisi etozela ka justice to mona ndeni justice ekokata papa oloko azwa na mukanda ya ba handicapé azwa mukanda ya ba handicap c'est-à-dire yendenge azawana aza considéré comme un handicap et bossono oyebi bossono voilà handicapé
aza handicap ye ngunda azwa na poto ya ba handicap ye pe handicap oyo askendaki kozwa avocat azwi avocat jour à tribunal bamemi bango na tribunal papa oyo ya handicapé alobi boye je suis un handicap monsieur oyo ayaki na ndaku nanga ayaki kobundisa nga na ndaku nanga voilà pourquoi nazwaki parasoleil na bambaki ye na mutu nde ezokisaki ye et puis ezokisi ye na pembeni awa tiens omoni côté histoire ekei awangani abi ezalaki mbeli te ezalaki parasoleil et Dédé alobi aza un homme handicap aza na makasi te ya kozokisa ye ki handicapé na ye wana eza ki handicapé ya normal te eza handicapé ya ngunda oyebi makambo na oloba batapoto bayebi eza ki handicap ya système ya kuzu c'est un homme fort un homme en bonne santé mais eza kaka système ya ngunda bwaka malade aza handicap déclaré comme handicap mais handicap ya kuzu handicap ya engambe ya fort toza wana alobi ke nonga na un homme handicap ndeni na obunda na ye naza na problème ya santé boye na boye ayaki ko menacer nga na ndaku nanga yango na bambaki ye parasoleil nde ezokisaki yaya mbongo batu yo défi baye ko sambisa bango baye ko sala constat ke non o handicap alobi eza ya solo handicap alobi eza mbeli te mbeli wana o bakutaki na ba policier o ezali na ba makila tata alobi boye eza makila asalaki Thompson depuis butu nde yango bayaki kokuta ngo likolo wana eza makila na yete eza makila ya Thompson na fungoli deuxième parenthèse rapidement pour comprendre oyebi problème o eza nini mutu azokisi mutu na mbeli ba policier bayaki tango bamona ye ke mbeli wana ya wangani azokisaki ye na mbeli te me falaki bazwa mbeli o ezalaki na makila bakendo sala nango ba test ADN pour ba comprendre ce qui est vrai ou faux mais pourquoi basali yango te pour batali kaka problème entre africains et tali bango te yango na loba na bino nyonso ya ba mboka toza eza ba mboka na biso te problème yanga na yo ekoza nde monte na ya mundele na kangi parenthèse na ngana ebiso bongo pour comprendre. Bref basambisi bango papa lobi ke non ya yaki ko bundise na ndaku na ye likolo ya mbongo ya aza un handicap yango azwaki parasoleil abambaki na mutu yango nde ezokisi ye awa musu ekati ye na elongi. Bref papa oyo azokisaki mutu bapesi ye raison justice epesi ye raison parce que ye aza ebosono aza handicapé bayaki kobundisa ye na ndako ok papa oyo yende abengaki kolo nyongo ke yaka oya kozwa mbongo na yo ndenge problème ezali mais papa na biso azo regretter alobi des choses tindenge justice oyo ekata problème ekoyisanga bapesanga tort ndeko nanga oyo achenga mbeli pona mbongo nanga moko 200 €. Achenga mbeli na litoi azokisinga na elongi na riska liwa o nga mona na miso pona mbongo yanga moko ekosala eloko te nzambe ye moko ayebi po nzambe nde amona kanyonso esali mawa pasi na soni elo ninga na ngana bakisa na suka bino batu bodefisaka bambongo yaya il faut faire attention batu baza mitema mabe surtout soko defisaka mbongo yaya so omoni ozopesa mutu mbongo osanti déjà mutu wana façon na ye aza lokwa mutu esota kopesa ye mbongo te soko defisi mutu mbongo eke mutu wana bobandi na ye déjà ba menace faites attention kokende pa na ye omoni ndenge sukeli ndeko mobali mutu anyongo abengi yo ya kozwa nyongo mais amenace yo na ndaku na ye azokisi yo na leta mutu oyo ayaka kobunda na ndako muninga azaka na tort. Voilà pourquoi bakwesi papa alongwe pa na ye ake kobunda na handicapé or que handicapé yango pe ya système azane handicapé te système ya ngunda santé normale ngambe ya handicapé tu vois mais lokola papa longwaki pa na ye abi yaka kozwa mbongo na ndako yelanga pe veste nanga ayeli veste na ye nzoka kaka ninga yaki na veste wana bake kozokisa ye kuna babundi kuna koke na justice balobi yo longwaki pa na yo oke kobete handicapé pa na ye yango handicapé à se défendre. Le régime de défense handicapé a eu raison papa adefaki mbongo abato a eu raison azokisi kolombongo a eu raison yaya soko defisaka mbongo yebaka nani ozopesa mbongo yango na ngai naloba papa mama ndeko yo defisaka mbongo yoka oyo esalami mpona moninga yeba nani oyo ozodefisa mbongo surtout bandeko oyo bodefisaka mbongo yaya keba na congolais mutu te mutu ntango oyo azwa mbongo pa na yo yaya il faut yeba ye bien
Fois à la moto, ko pesa ka monte pour un sentiment, Hollande intérêt pesa 20%, 25%, 50%. Mais est-ce que yebi mutu ango? Kai suka bako ya osalo peka nde ba sali ndeko ba mingi d'abord ba kutani na ba problème oyo. Bandeko o ba defsa mbongo na poto ba omona ba problème. Et sali bien te. Et sali bien te tala côté ndeko mobali yake ko sukela. Ochubi muninga mbeli pona mbongo na ye me asali saki o. Metango ya yaki ko senga adresse na yo ya ndako. Afutela ki o courant na mai 4 mois. Juste pour l'adresse azola kaba courrier. Tala degré congolais abomarande konaye congolais. Et sali mawapasi na soni lisola papa na biso na regretter yango makasi pe na suka justice ba côté lié. Et du fait que ba moneka que ça problème entre africains balendeli yango comme tel te ba kati na ndenge na bango histoire esuka ndenge wana ndeko na mbongo batu 200 atikala nango atika ndeko na ba cicatrice na kota lito ya tiki ndeko ba cicatrice na elongi azokisa ye atangisa makila na ye. Et sali bien te tolinga na yaya. Soko zuelo comme ninga na yo zongisa ndenge boyo kani c'est important ndeko yo def sarambongo keba soko def simbongo muto ayaki kozwa mbongo na ndaku na yo yaya aya kozongisa na ndaku na yo keba okendo landa mbongo na yo na ndaku wa mutu oki kozala na raison mais lokwa yo kende ko bunda na ndaku na ye raison ekwei na justice pe muto akenda ko bunda na ndaku wa muninga azaka na tort tala lisolo papa kote ke ko sukela yango wana esali mawa pasi na mutema pona nini mutuka yo salisi na suka chubio bambeli atangisi makila na yo pe na suka yende akomi ennemi esali mawapasi na soni congolais asalisa na kate congolais toujours des problèmes to luka to changer papa maman soki yo defsaka mbongo yoka déjà ba conséquences ndenge zali na yebi ke ba mingi basi bakutani na makambo mais tantôt yo ekomeli yo te keba tango za na problème na mutu ndenga yaki kozwa yaya aya kozongisa na ndaku na yo keba babenga yo okende kozwa bakende kobundisa yo bachubombeli bakotuna yo okomi kuna ndenge nini. Voilà côté papa na biso akende ko sukila na histoire na ye yango wana okende ko sa nini na ndaku ya bato bazokisi yo makila etangi mais ozalaki na raison mbongo ya yo mais epesi yo tort mbongo na yo moko ebomisi yo. Voilà yango tolobaki disolo oyo mbongo na yo moko ebomisi yo. Benga des shows de Nar TV pesa biso ba sujet ya bien ya boeto lobelango oyo komeli yo e komela ba mususu te. Toleki na annonce. Toleki na annonce na biso, tozana annonce rapidement. Nazana maman na biso azana Londres 46 ans d'âge. Maman azana mwana moko mais mwana ne asi akoli mwana azana plus de 20 ans. Azana mwana asi akoli maman azana Londres. Azana besoin mobali ya bien bakumbela na ye un responsable. Maman lingi un responsable bakumbela na ye maman lobi kozala mukusete zala mobali na taille normale et ko sala bien benga des shows de Nar TV soko za intéressé to pesa yo ba coordonner to zana maman na biso mususu toujours na Londres. La maman lobi zala na papier na yo ko ya pona ba intérêt te zala pena mobali responsable plus ou moins 1m68 soko za intéressé benga des shows de Nar TV ba détail mususu na kuzu to zana maman na biso mususu. Maman actuellement, maman a mère de 4 enfants, mais actuellement, azana nouye moko. Aza ye moko bana ne basé sur na maboko na été. Maman na biso azana 53 ans d'âge. Maman aza na biso awa na Paris. Maman lingi mobali ya bien. Mobali azana moi kabosh ya bien. Soko za intéressé benga des shows de Nar TV to kopé so ba coordonner na kuzu. Maman lingi mobali ya 47, 60 ans d'âge limite. Soko za intéressé au bengi to kopé sa yo ba coordonner ya maman. Tozana maman na biso mususu 35 ans d'âge, mère de 3 enfants. Maman zana biso awa na Lyon, soki oza intéressé benga des shows de Nar TV to kopé sa ba coordonner. Nazana maman na biso mususu, maman zana 42 ans d'âge, mère d'un enfant, maman zana Irlande. Maman zana besoin mobali ya bien, bakumbela na ye mobali azala kara mobali mais ya bien. Âge limite 45-52 ans, so oza intéressé benga des shows de Nar TV to kopé sa yo numéro. Nazana maman na biso mususu. Maman na biso azana 40 ans d'âge. Maman azana biso awa na Paris. Maman azana besoin mobile ya bien. Soko oza intéressé benga des shows de Nar TV to kopé sa ba coordonner na kuzu. Maman lingi mobile ya bien, mobile ya prière. Koza la star te. So oza star ko benga te po maman azana besoin ya star te. Tozana maman na biso mususu. Azana 48 ans d'âge. Maman azana 48 ans d'âge, Paris. Maman lingi mobile moko responsable. Mobile azana moi tête.
moi mutu ezosala soki yo mutu esota kobenga te toza na posa na yo te. Benga des choses de Nar TV tokopesa ba coordonnées na kuzu. Toza na mama na biso mususu, mama za mère de 3 enfants, mama za na 33 ans d'âge, mama lingi mobali ya bien, mama za na France. Mama lingi mobali oyo amelaka bangi te, soko omelaka bangi ya kobenga te po toza na posa no awa te, soko bengi ekosala bien te tokosopa yo. Mama lingi mobali moko ya bien zala déjà na papier po ya olanda ba intérêt te. Mama lingi mobali ya mukuse te po so oza mukuse obime moko to pigme omoni esa bien te esopa yo. Benga des choses de Nar TV soko oza intéressé to pesa yo ba coordonnées ya mama na kuzu. Voilà toleki na problème ya mapangu toza na mapangu mibale na Kinshasa ya koteka lupango moko eza na Bumbu avenue Kinzonzi 21 soko za intéressé benga des choses de Nar TV pour les coordonnées en kuzu. Toza na terrain vide na Kinkole, entrée principale ya Kinkole, c'est-à-dire na Nzela penza terrain eza 20/20 pona lelo ngwana benga des choses de Nar TV pesa biso ba sujet ya bien oyo komela batu msusu te. Pesa ba annonce na yo soko lingi to lexango côté ya amour bolingo pezo le kanango so za na besoin to l'excellent annonce d'amour benga des choses de Nar TV to l'excellent annonce tante chance quoi bolingo eza nango na frontière te bolingo eza pe na esika te côté ka esengi soki eza ya yo etamboli. Merci beaucoup, aimez, commentez votre émission. Ezalaki ya bino humble serviteur, l'homme de bonne foi, zala branché ba émission ezakoya. Ciao.